EcoRDC, bonsoir EcoRDC, bonjour partout où vous nous suivez. En tout cas, très heureuse déjà de savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Juste pour poursuivre cette très belle émission de Sibo Suite EcoRDC de lui-même, JTT Jean Thibaut que je salue mon papa. Merci beaucoup à tous les abonnés EcoRDC. Merci beaucoup à Michel Lamvo. Merci beaucoup à Clément Senguindo Maya Madia. Derrière la caméra, c'est Peggy Walongwa. Voilà, aujourd'hui nous allons la Ouija avec un artiste comédien. Lui c'est DiCaprio. DiCaprio Sundeni, DiCaprio c'est la télé-réalité. DiCaprio, ici à Salaki et Loubois Basta et Loubois Bicolo. DiCaprio, ici à Salaki, si on parle de toi. DiCaprio, ici à Salaki, les gars qui perdent et marchent qui va abonner. Mais franchement, DiCaprio pas consommer, mais il y a quoi RDC. Voilà, alors les lots et Sengeli, tout ça, et surprise de l'autre surprendre donc le vraiment toujours vraiment que non à l'ambité à l'ambité on soit biso to ko bakisa kaka parce que eza surprise à éviter nini tozo à éviter que ceux qui to ya te mais alors tozo benga to yeba parce que na télé réalité mingi to kuta na pena mama mbwe okuti invité azate mais au moins tozo benga to yeba déjà position alors Peggy Walongwa to benga déjà to yeba soki aza to exactement je crois que yepena mingi azala raté et yepena mingi plutôt azala parce que yema mwanzambe izaye quoi. Ok. Déjà haut-parleur. Hein? Le téléphone est sonné. Voilà, ça sonne heureusement. Allô, bonjour. DiCaprio, Nora, bonjour, Bonnie. Oh, bien, Nora, le seul et l'unique journaliste. Oh! Frère du Cap, bien, aux apiboé. Aux andako bimate. Eh non, bimate. Place à mon père, qui est donc comme des après-midi. Ah, logo bimate na lobby oui. Soki kasinaye au lieu déjà to bombeli au lieu biloko nyonso to biso pe moi par na biso ça parce que na beta ta tour quoi. On a l'ambité ça na zakina tongo déjà na idée au bima. Donc na ipena na idée au lamba tipe sala ya seliba. Ah c'est que na baluka na alors. Na zonga na ngai. Parce que il y a pas longtemps maman il y a des bâtis dans la bâtis ba sardine il y a vite fait dans la mot de la sardine ah oui hein, parce que na oranza la makasi. OK ya kanoko na mona pino pe kala. D'accord. C'est bon alors. Nazo ya wana. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, nous continuons avec notre émission. Comme il a dit, il est à la maison. On va le surprendre. Et ça, la biso peut moins bien. Et le bout à surprise, on va payer. To samba pena bilope na choix la biso. To li na ndinga invité te na ndenge na biso vraiment to lié biloko ya motema na biso. Alors je crois que Peggy Walongwa to rapidité to kendara. To coûter au moins pe botolobi que notre aza au moins pe ba déplacer. Il serait mieux vraiment to précipiter to coûter anaye to la Ouija ensemble to pese biloko na biso la mbalelo na buna biso. To na buna biso et ça biso bien Peggy. On parle. Voilà, chers internautes, je crois que tu commis des côtés déjà dans la maison vivre frais. Parce que déjà, tu as équipé qui est dans le boulot, l'ambiance de côté. Tu as équipé fait boire froid l'âme. Tu as déjà salé le bois, basta, le bois, micro, c'est ça, on a eu. Bonjour, maman. Aux arts vivre frais, ni. Je fais comme nous, je suis à Kaki, business. Les arts mariés, Simba. C'était qu'à Biologie. Ok. Biologie, mais celui nous allons. Alors, Panti à Gombe, Angulu, Makoso. Gombe. Pesali. Makoso Pesali. Et bon, Gombe kilo. Gombe kilo, 11 500. Gombe Sili. Ok. Ils ont nous fait 20 kilos.
4600. Esse né? Pode ficar. O cata na UTE? A cata dela? Não. Lá não peito. Lá não peito. Peguei o canto e saca na tua tumba. C'est ma tumba. Tumba là bien. E o tumba vai cantar onde ele dele. Ok. Ngombe mebalati boy. Muzaka boy. Eh. Yani panzi mususu bena tala misu. Voilà, c'est 4500 coquillettes. Merci beaucoup, Peggy. Les photos sont comme épices. Hein. Ce sont des épices, comme ça. Zama Pambola. Now de la motunyo c'est la bonne volonté. Okoki ko soutenir radio na 16000 francs oyo. Lukanga motanyo so yo lengi. Oyo kanga yo zanango. Na kata 16000 francs. Motanyo so. Merci papa nanga. Bien ngami fa. Excusez-le pour la libo, hein? Voilà, cher internaute, je crois que tout ça lui marchait dans biso. Alors, qu'est-ce qu'on pas dit Caprio à l'ambango? Ma téménation bien c'est la volonté d'engrater, c'est la volonté de Peggy parce que Peggy a bien dit à ma témbélé. On a concentré mingi vraiment mi pandi bino mo bon parce que ma témbélé choix Peggy, mi pandi choix n'anga d'autres ça c'est pas choix na biso mi kwali. Donc le handicap en débrouiller à Peggy, je crois qu'on peut déjà rentrer, on se retrouve juste après. Moya makasi. Anzi. Bien. Si vous avez vu. Il a bon tout. Pardon vraiment. Mbamona amoni mamoko eko. Bon le benanga makambo tanti. Nalobi. Nalobi yo. Ezali makambo. Nazoya. Na yet. Na una chide mai de fufu do na. Miti na lwa sardine. Kuna vai lilo izana sardine. Mala fufu na ngasko yi koma isusu nini hapo. Sasa kuna ete wote kwa mbonga mbonga sa. Mimi sanga ko. Na le mimo. Oma tembelo no sashira onde matembelo ne pesa epe.
bonjour, ça va? Eh bien, écoute, attends. Ah, tu vas? Oui. Ok. Excusez. Bonnie. Oui, ça va? Oui, je vais là. Va bien. Oui. Qui est ça? Et puis, Bélan, c'est vraiment dans le canal. Non, est-ce que tu déjà. Maman, ça attend dans ce milieu. Non, tu es? Non, c'est la moto. Et comment maman m'a dit dans ma tête? Tu cabolité. Pega lobi, il y a ma tête. Nga suko nga nga mi panzi. Pega tu. Comment non, il y a nga mi panzi, non, il y a ma tête. Yo il y a ma tête. Oui, nga makasi. Ya. Nga matembele pondu. Do matembele pondu. Logo mi bale wana. Fana tina house. Oyo no ma tête. Nga mi panzi. Ko aujourd'hui tout ça nous carte parce que nous sommes d'habitude on a rien ça. Mais na somba elo moko na sombi parce que na rosa pe mutu sala 100% raté. Na ba ke lo moko yo mom to somba. C'est moi. Wana sima ba yo mulima kwanga wana mulima kwanga. Menga ifoka fufua usimu mpenda. Kasi walunga opo ndinga zana ye vine fort. Ok, donc c'est que au nom de la banda. Oui, banda. Oui, banda, donc il faut t'en acheter. Ça va? J'espère que. Donc, on a un bon honneur au Mela. On a mis son mari déjà au Mela, ça dit dans la somme. Ok. Voilà, chers internautes, nous sommes chez l'artiste, te prévenir qui était plutôt, te surprendre. Mais ils appellent quand même bien, parce qu'il y a un homme qui a sardine, mais je vais te faire 2 jours. Il partit pour ça 2 jours parce que ça nous a été belé. Donc voilà, on a dit que ça va 2 personnes. Il y a tout le monde Voilà, chers internautes, nous sommes chez DiCaprio, donc ça fait vraiment un plaisir. Il y a pour Raymond, il y a pour Réseau, il y a DiCaprio, il n'y a pas de choses combien de fois. Il y a écho, télé-réalité, 1, et le bois Basta, 2, et le bois Piccolo, 3, si on parlait de toi, 4, remerciement 5 ou 6 mois. Ah oui, 6e. Pas plus cher dans la moto. Ah ok. Ah plus c'est pas plus cher. Mais chacun on y va. Donc 6e foyer bien. Oui. Ah mais quoi c'est bon. Yemo na choix na olinga ola mo. On a choix non déjà et là déjà au commun na choix na zaka matembele. Matembele na ngolo n'importe quelle viande. Non mais il y a un monde de matembele. Donc on finit à base à nous. OK. Là tu vas terminer né. Tu vas terminer. Quoi de? Ici va quoi de singa moi vitamine D. On non mais pas quoi de. Singa moi vitamine D. Déjà tu bo mbinga. Ah. Boss on a binande. Bon ngapi na lota ki na lota na ko malogwa na ba 2000 ba 30 ba 45. Nende. Ah comment santé le gwa Voilà. Santé le gwa. Oh cameraman a la tipo hani. Ah, oche light. Comment filmer nga lokolo ga pamba. Akata mutu pamba. Oza kwa ba cameraman. Votre nyoso. OK, merci beaucoup. On a déjà un peu de rapport. Maya kufuzo ba maman mai. Ah, vianda zoko tanakati. Donc ma pamba o balon d'asiko. Na ocha imba mo nakati. Na ocha vianda nakati. J'espère que bon habite so bi so nga sombi ya onde yo posa la ndenge no. Na otala namo. Ko bi panzo yo ndongo mona ngo boye parce que na habite o sala yo kalinga ya ro bouillon to ya tumba. Ke to tumba. Oyo ko tumba. Donc chrono si bangiti. Bandiza kono dongi. Ndae. Bak bani ko yangu la kutu. To sito bandiza kono. OK. Les pistes na sombi c'est bon. Oui oui. Mais habite les pistes nous ni yo ça il a pas sombi. Yo ça déjà maman. Ça maman dongi. Bien.
te namoni déjà donc babiloko nyonso namoni eza nango normal matungulu ezali céleri ail parce que ngai eloko nalobaki noyo moko osomba eza semoule na tomate mais eloko olobi okotumba na yo nayebi te soki otyango kaka tomate non tomate naza na batomate ezali parce que moi biloko tolobaki tosomba te ezalaki tomate na semoule na si on se rappelle on dirait muscade nasombi ezali wow matembela santé yango penza nde matembela yango oyo voilà c'est bon c'est vraiment bon ok ça on est venu voir maman pour ça là yango penda ko yango penza zonki yango oyo kolongola ni sote po obebisa gugu na ye une fois kaka oba mukonza matempo parce ozolongolela yango oyebi penza d'avance que tumukonza matembele mais kolamba parce que ngamo mnalambaka biloko olia moke libanda lobamo moke restaurant so weekend na semaine pena boye alambaka nango nalambi biloko natina te soki tamboli mokolo tokoya tozwi kaka tochauffe c'est ça po bino mpe batemps donc so occasion ezwami obetiango kaka rapide po wana choite ça m'a tellement. Non, tout. Loba vérité. Les allégués, moi, je ne sais pas où ça. Les allégués. Les allégués, moi, je ne sais pas où ça. Ça peut dire, les longs moments, on filme, yo lié. Oui. Soit moi, c'est mon avis. Ah, moi, si ma caméra est montée, il faut ça caméra. Oui, on a fait la journée moko. Mais habité. Et ça. On va pouvoir dire le bout n'a on l'a pas niao. On l'a pas dit. Niao. Olha mo, ouais le boy on est dicolo. Faut ça bien. Faut nous rendre un bayo hein. Aujourd'hui on a voulu aller niao. Non les nous. On a mo. Oui ouais. OK. Tu chai. Nama ya moto. Donc tu chai na moto mopanzi pona kotumbe bien. Faut kolongola zei. Baza la zei te. Avato épicé. Otokisi no ka mai no moto bien otokisi ngo beto kipendala. Ozumi panzi. Uchene kutokisa no ete matia na nzungu chena mai moto bando tokisa ete. Mai moto kaka uchena mai moto. Monde doit changer couleur. Naira kata matembele. Matembele. Nanti macai di sama ya moto. Kama hamna satu jalan rapi. Itu. Matembele en mode DiCaprio. Temele fo bena ko sola ngono ko lamba ko asa kana salite mugo sidi oniki biente
kolesa mpate bazelo ata elongi na ye omona ye propre moni moko kosokola asate mo matembele kota na miso amonana ye soin propre mais à santé ana epesa efaate oliaka sardine nango oliaka sardine na biso peki oyamnoka sardine na bino ezanga te ok sikoyo sokata ye okata ye mbala moko te na mama mbala moko mbala moto ah bon oui oyo tolamba na biso ne balobaka vite fait donc matembele moko ya nini te ya kokalinga te eza matembele moko nde tolobaka olamba tomoso na pepiso po voila matembele ya mai 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 ya moto déjà awumela na ye te Michel mama moto boye umela te après umela te OK formule bien umela te su biso bataba misala okuzanga beji lokwa kolia amsusu wana na beji kolia na restaurant te wana na beji ya nini te mais wana beji ndunda wana beji ya matembele ya kolia rapide donc eza formule ya lamba rapide surtout bata misala moni me mipanzi totokisi na biso yango te mais mai nde totokisi mai jusqu'au mai yale tobwakeli donc mai ya fufu tonga tolia na sardine tokata na biso na ndenge ya kimondele te oyo eza na eloko ya tokata mpona na ndenge ya koliongo ya mai mai sasa bio na bio matembele nalia ngo na kimokolo menga pena elona ninaka eza ngai nandu mepegi tokabola yo na place ole pena moni ngai dikapo moni ngai nganga pamba ateza musulite on lelo ngo kitoko ouais on kipa tenganga pena na liango makasi donc c'est la moto directement tokoti na mosala ya kokata na ingrédient nyonso ba épice ala mama nakasombelaki biso nini awa
Ok, ça va, la viande. Ok, légumes. Il y a une unité. Mbaramoko, chez les ingrédients, nous sommes Mbaramoko. Donc, tout à nous sommes un Mbaramoko. Tout à fait avec épices mbango ya saisonner et panzi na biso nous avons déjà choisi ma moto na tout kaka wow on va célibataire kabwe il faut que bien faut les ingrédients les ingrédients ils ont mon ils habillent il faut que bien usala épices ya uchana nini saisonner parti na bisoa tuche mustard ail celery ya moto tuta ndambu iyo msutotika pona kuchali kula ni panzia kutu
aussi litungulu, do ail, céleri, muscade et puis litungulu. Mungwa salon mélange na baki bonus baki vya viande baki biso na mateshi na biso. Non, je trouve. Les ingrédients peuvent être mon anak. On a surtout qu'on a bimuku. Est-ce que tout saisonné? Mais pensez na biso. Je vais expliquer qui ail, muscade, litungulu, ndendi. Moi poivre peu kucha na kati pour nous tomber. La viande et puis et mon tomate il y a l'inzanza et ça la mingi te peut et mon na côté mais il y a vraiment monté ma moto vandi na no temps pendant du temps et le molango basé et puis et les bisons peu pour ça noter qui ose autoxi mi panzité parce que je suis pas ça va plus autoxa na mi panzité mais en place autoxa au chelo kaka mai do mai pelande ya toki na e allez jusqu'au yo mi panzi nde ko chesko na mai moto wana bandi na yana tanda yulamba moi de kimi na yo pondo ngai nde tiyo lingano ngai mi ba vola manga ngai no autoxi na ore jana no mai moto alo jimi panzi na ochelo na moto e vandi na ngo wana siko yo ola mama legi melo kono pembe ona tango jima e vandi o jusqu'au yo de ingrédients na yo o saisonner ngo mais le saisonner ngo il faut tirer un peu sur moi il y a 20 minutes 10 à 20 minutes pour akota penza épices puis na épices non je déjà mungwa utika na kata épices ce qui est des tables zati si mungwa na suka normal de tora petit chango pour faire la meke pour sanction na d'ingrédients tout chango na d'ingrédients je crois on est pensé sur la tia lamba non à la tia lamba quoi épices na donc on va ça tirer sur 10 à 15 minutes avant amela épices allez et après vous voyez il faut que les nappi les mbaramoko on a changé la forme vous allez célibataire moi je suis besoin moi c'est pour l'embêter quando liete sei quando vuoi andare ah non moi c'est margende to yebinde to yokrake ba cuisiner ya monde o baza ba meilleur mi bale mais moi la mbalo msusu ezala na spécialité que moi aussi mon azina il mange à goût non goût a tirer la moto te mais a eu des aspects donc moto déjà boué
Ce que je l'ai déjà, donc on peut se nommer appétit. Il y a volé. Ah oui, là. Tu as fait une maman. Ngasuka. Ngaza kulukina no yemakamti. Uno uchage bengedina hivi. Ndo watu kanika na bengedina. Kama hiyo wanani tuchake wangu. Ndi kama hiyo wanani tukatia kitina hivi. Okay. Azana ni lugha ya kitumbate, nini te ya uswani saiti. Ane tukata kiyo nukati bengedina. Tinda ukitana mali na hivi. Masa chargene kule. Kubela na yangu. Donc tusika 10 minutes attends tous il a pris bien d'akota. Akota de pisi bien. OK. Donc ndeka na lobaki. Iko bomonena na sukunyo salongwe. Onda kitide to lobaki. On aubergine azumuna na. Biloko na zumuna na nyoso azumuna. Biso ebeli. Macha siku nzungu ya maya fufu. Amukapara donc. Suku moni wana nzalero wangu yaka. Kala mingi teo. Voilà. Et toki. On a fait toki. Ça on se faut manioko. Voilà, quand tu sais les semoule, mais tu mélanges encore. Ah, ça un peu léger. Semoule. C'est monté, là, tu vas baxer na foufou. Ça un peu léger. Il va te soulever la semoule, mais va te soulever la maman manioko. C'est quoi ça? Et dominer, voilà. Siku ngana prefera poza na kati poza te mtayo tala yo ngai simuli nini woni ngana chaka nyuso na sangisa ka permettre mutu nyuso iza na kati iza kilo pinza te iza pe léger pinza te ah iza quand même mais il faut pas y kokende somba simule oui mais na kende somba non on est somba simule na soli boutique iza na kana fasi na to somba na to somba pena ba bambalaje pour na uchafu funa kati pour na battre on pour na moto. OK. On n'avait pas qu'on est bandé. Iso ngai kolamba ezate. OK. Oh et donc ata uina biloko brisque. Ezalo ina pundu, ezalo ina nini. Biloko nyos pour yana mo brisque. Iso kolamba ezana ngo. Eh. Je l'ai besoin de bisodo. Lamba ni sangani. Muskunde sangani. Nikapua lamba. Baza la bala âge. Déjà on a déjà 10 ans, ils ont déjà arrivé au lamba. Ah oui. Ya mkiona ndio itsikali ndio wewe usunga biso na kutumba calculer déjà mesure manière na fufu baxelo on vient à baxiter baxiter bien OK awa nasala mi stratégie pour ata olambi ona tongo ti butu awazalaka moto awazani pena moto garde moto awasuka ne kana boete na ochaili susu na ozipa ili susu serviette donc ndenge biso ba maman maleba basala bango bazalaka batie na sachet asuki na ye ngasko batie na sachet que ça te lit au liende au 4 sachet non on l'a sachet quoi
On a un thermos, mais thermos ils appellent la serviette. Ça aussi ça. Na zipi yango. Ata ok na yo. Na ko kina tournage na tongo na biki. Fufuna air na koya. Et comme maman l'était. Donc aux années na moto pena wana tendenge zalaki mais à regarder moto na yo wana. Aux appena mali l'était. Oui, pourquoi pas. Sauf que nous avons au lamba pour y aller. C'est ça. Bon, mkolo yamba eko cinéma. Toi eko quoi spécial? Mkolo nande ho. Wana ndebo muna pena don. Na olamba pena nzungu. Nzungu munene na olamba. Donc, moi qui to comme na musala suka. Kama na to simba banini donc. Oza viande. No yebi mi panzi na biso na to sukola na maboko. Po biloko kolia. Esinga il faut iyo mutu sala ngopo ozala. Propre pour pesa mutu na pizza kolia. Ça koya be amoni kanengo olambela. Ayoki a pizza taki na nzala te. Tout ça koya tali kanenge elambela yo mutu. Nengo zali atola mi biloko kitoko ndenge. Mutu oui. Alors, ça la suka to tsala inango. Yango ye to lambi et puis on de 4 to bunda na to chonka 4 et il va tarder. Ah penefo amondele milinga ko kima milinga bo izaka milinga shezati tout le temps on va plus loin. Surprise au pardon. Na change en combo, na comme ça le goût spécial. Il y a solo wana. OK. Oui. Ah, pena bilo moisa spécial. Ebi ki tana lamba dongo. Bat ba ki belé na lamba ba ma belé à Canada ba so te Canada. O tu ka to lia. Oyamba ki belé. Ah ouais, belé. Oh. Yamba ki belé. To taka na lungi kimba muti na bana ba tana mbinza. Monsieur na ba delvo donc. Ah ouais. Na lamba ba belé dongo ba. Do ba bi o ba mona ki na nani. Na caméra. Yango wana. Ba vivre. De écouter na ba kolo tel coup de tongo lamba. Star. Yo lamba ngabi. Lamba. Avant na bien assez tout lia tango sili donc na bisa yo sala manger to ndaki bato ta balé na ba famille na ba onsi ba utaki do de ba monika ilonga biloko vas-y appétit. Ah oui, vas-y vraiment appétit. C'est plus que ça. Déjà oui mais na hôtel. Mais na été na il faut que moto ko balsa on déjà par rapport au pays ya milinga moni pili wana ndezo koya na moto nde yazo pesa scopo azi kapete no il faut zalawana na wana penalty parce que vient de senga pete lemba ne batu photo kizango lemba te yami singa nunca parce que je n'ai pas moto depuis ka bande côté na wow. OK. Normalement, on dit bon, il s'est à peu près combien de minutes? Donc, la moto est 25 minutes. OK. Et bon assaisonnement? Assaisonnement, il joue 15 minutes. Na rotumba, il faut combien de minutes? Na rotumba. C'est déjà 40 minutes. Oui, na rotumba, on a un petit peu. Donc, il y a des tours. On a des tours autour de nous. Tu supposé que ça un tour pour na ndengo to tchebe poto longa na moto. OK, 20 minutes. Donc 20 minutes. OK, c'est qui fait 1 heure. Oui. OK. Donc 20 minutes. Donc on est dans là, next kana barbecue. Barbecue nda. Oui, même si barbecue est fait na olingi barbecue na sala. Anda wana ni panzi pena bona saira o naza pena kana ndeko mo pa compagnie anga ya mwasi donc so yebe na obare de kito sailo ndeti ya boya ngo na limite
Mister Mboma. Mister Mboma. Ya boy sigo pa ngolo mobile mo windows ro ko bal. Mobile mo be. Aibo la mandeti de capri. Sigo bando be ngana ibna na de bisa ko be ingredient chana video pa mo na obuto ne. Kusuko la mabe. Ninga ko bengana yo ni mate na suka. Suka masuru ya ngoyo. Avian na biso ya ngoyo. Mama open up ko basingi. Oh wow. Oh la. C'est bon. Tu come pena na suka. Makamunyoso esili. Makamunyoso esili. Quand on a le baki. On est tout quand on a sachet. Malgré tout au moins. Attends 45 minutes. Ouais. Mais faut ça. Dazo garder kaka. Moi tout On dazo bien. OK. Ça va na moto de tara milinga ndeza. Oh, puis c'est milinga. Ça va na moto na. Nati on buna baksara ga. Te os. So on peut garder pour moto. On peut garder pour moto donc on peut garder pour moto ici là té. Tu n'as bon. Non, bien quoi tu as trop. Tout là que ça va bien ba Fox City. Bon ba wala ça mikone ba kada. Tout là ça va ba Fox. OK. Là, tout le monde est déjà mais c'est commis prête. Notre invité Alain Bélébisso Matembele. Mais pendant qu'on est tout le monde qui remet Alain bien à sa façon, à sa manière. Alain Bélébisso Molnaépé, tout le monde a pas sanction à la femme manioc. Alors, nous avons souhaité pour nous savoir Roland Baboué, puis bon appétit. Nous avons aussi maloba et pas ya DiCaprio. Nous avons dit que puis nous avons prié c'est lui quoi. On dit que tout le monde a roulé en bas la mort ils sont priés. OK. Merci. Donc tu prier. Oui. Papa, tu péché merci pour la grâce en faveur de Alain Bélébisso. Péché biso table. Tu es dit que va au bazangi. Tu va balala pour péché ba. Biloko oyo ezala pour nourrir santé na biso. Terminer nous ces contre volonté de la musique na kombo na Yesu ndeto robi amen. Amen. Bon appétit. Merci pareillement. Donc non mais école na biso. Ndé. École na binoti. Nazi mbani. L'homme d'abord. OK. Et faut chier dans la zone ici. Comme toi pour me serrer. Oh, Zoui Bandete. C'est bon déjà. Je bandai, OK. Viens de moi au service. Pour là, il y a qui au banda. Na banda? Oui. OK. Bon. Je viens là. OK. Même. Tel n'est pas déjà. C'est l'ingrédient mais non comme balette. Elle est là zami balika. Voilà. Bon appétit. Merci Sarah. Maman Tembele. C'était ma pays. Maman Tembele rapide. On noter o carinho o channel ter o escolha Matembele pressé. Bon appétit. Merci. C'est ma caméra, ma belle. C'est ma caméra.
Tu as fait sa petite tour. Tu as petit qu'on a tourné. Oui, la biso. Tu as fait sa petite. C'était beau la maman, on a zéro maman. Aujourd'hui, la robale. Oh, bon, à faire. Non, oui, la négobale, on a beau ici. Et pour mes alignes, à coup d'un mbala, il faut l'embarquer. Est-ce que vous m'avez dit l'embarquer? Eh, comme boy. Maman. On va m'avoir sonné. Oh. Pas bingo, ya. Ah, on va aller dans open dans moi, tu. Azo m'a pas avoir une section mon riba. C'est la maille. Maille. Ah là, je pense que Ah bon? voilà bon lobby. On a comment va bien en guégué. Bon ni. Guégué. Pour na, on est même là. Ah, on a gagné pas là. Oh. On appelle donc on a moulu mon sang en tout cas. Après la méla on moulu mon sang. Oh. Guégué moulu mon. Oh. O semua mu va yo tarama na pisi mai. O pris. Ah. Kalau cina mai na guégué, o cina guégué. Ngat guégué ni. O kopo guégué ngat. Ah, ça. Ah bien on guégué. Aïe, avec ce mafongo barbi, le vrai mongwande, car n'engile qui n'a pas la carte. Kolamba oyo izali fui ba mutu esala. Kolamba eza métier mobimba. Eza ka teke yo vandi olambi te. Parce que penser eza kito na moni na kota fufa pege. Kolamba pineza métier donc. Ah, le vrai mongwande ko Weston. Avec tango zoya. Ulia biloko yo. Ya wile soba mozalisi kolozala ndaka mayele isa mera ni na isa mera ni as denga ngaya ya kuna na yana restaurant chez le boko mera ni le boko na ko lamba biloko ba lolia pena ba sentir ke mais eso le kola ba mipanzi ona ba restaurant bete ke yo go panja mabala bato ko wana yo lia kana restaurant do ba yebi mipanzi mo spécial yana ba mana usa ba restaurant. Kachanga ba idéo na mingi mais ngapi na bona za destructure et ba marier. Voilà. Na ko gata ko désannoncer émission parce que naza plan en tout cas mi panjo et tué et je vraiment bon manger. Na sala belubu ce n'est pas dit que non flatté na sala belubu est belé mais DiCaprio aza mobile ya liboso na kutani na ye asali lo aboy ba binga bien que na banda na ngakolo ba ko apprécier mais oh non je suis mort en tout cas mais panjo nga fana bon lobi pour mutema na ngekita na le ebele bomoni fufu ndenge vide na le boule mobimba na silisi na le vraiment boule na silisi donc na le kitoko merci beaucoup en tout cas na DiCaprio na yebi ke place Sami Cointreau na production Lazare et puis que ngana na sincère tabu fatou motema Cyril na Dallas Babi Carla la métisse blanche du cap nazo si malobe pa na yo en tout cas na bato mso ba misikoyo et ça la vraiment bien pour expliquer les sous biloko na biso et na ba mindenge nini les pistes nini to saleli malgré ngam na somba ki ngo mais quand même yo lambi po ebima bo peut-être nga pe na ngaki na lambo ni ngaki bima boité. OK. To ko sala même épice mais biloko eza na goût. C'est ça pour on to kana monde ya ngona parce que le bogo na le bogo eza na ndenge na ngo. Ouais. Maile aussi les logos eza différents. On va voir première fois pour l'âme des métiers va apprendre à monter les logos il faut vraiment oui ba bien. Nous na biso je crois matembele na biso ne to lambi yango. Banda ina tucha ima moto do ma moto atoka na ina moto to sali matembele to salaka to kati ya moto to cha na ma moto wana na kati ya matembele to cha ki poivron to cha aubergine to cha litungulu to cha ndembi to cha céleri ail skande to cha gite to cha tomate pia muma to chete do to cha ni tomate na kati ya matembele na biso. Ouais. Litungulu zalaki, aubergine zalaki,
poivron ezalaki, ail ezalaki, céleri ezalaki otochaki puis na ba kibe na biso ya légume otochaki na kati nde yango tolamelaki légume na biso. Mais na viande na biso nde totumbi mipanzi na biso. Mipanzi tosaleli muscade, tosaleli ail, tosaleli céleri, tosaleli poivron pe tochaki na kati monda moka moke totutaki poivron. Donc ail, muscade, poivron, tosaleli pe litungulu, totaki pe litungulu na kati. Et puis tu utiliser ba kibe na biso ya viande. Et puis tochaki na tomate ya linzanza mais ezala mingi te moke. Bon par rapport pe ya dimanche biloko oyo mutazolambela les biso lokwa tosalaka 1 kg. Donc na 1 kg tosalaka demi boîte. La boîte mobimba te demi boîte. Boîte mobimba. Non kilo tosali demi boîte kaka. Ça dépend au biso kilo 2 kg boîte mobimba. Voilà 2 kg boîte mobimba. Donc so comme dana ba 2-3 kg tosala 2 boîtes mobimba ya tomate. Ça dépend pas la boîte parce qu'il y a des boîtes de céramique mais à niveau il faut tout le monde avoir la boîte sous ça puis on l'a donc déjà la boîte n'a vraiment mais là avec 3 kg 4 kg pour ça là le tomate est à la maintenant et de l'été comme ça on rouge à ma cache mon numéro rouge c'est des bini moi rouge mon maman de c'est pas au soutien tomate na biso mon ok et tout mélanger et puis tant on tout sanissant jusqu'au huile souper huile de couleur nini ya bien na biso baloli yango saisonnant bien et petit que mon pendant 15 minutes et vendre pendant 15 à 20 minutes donc écota côté après ndé collection wa otumba des recettes na biso bini boy. D'accord, alors un petit mot na ba fanatique na yo et puis numéro contact. Est-ce que ça la batum sous batala comme ça batum sous bakuta na libakwa kolando lelo, ce qui veut dire contact ça très important. Merci beaucoup. Donc batum sur va contacter ngai numéro na téléphone 00 243 89 74 40 et 821 00 243 89 74 40 821. Vraiment mamoni tantine dina tantine swagi na kati ya Suisse. Alobi donc na joie de capri zo taina na na ngaki tantine swagi na kati ya Suisse otande 82 tantine dina dina si tantine Antonio. Il représentant légal ya Suisse pour la tamakasi. Carré ya bien à la tamakasi parler vraiment dans zéro sakanate. Nena ba kamera fois ce que ça mutu moko asala makambo kala munana tsara usala mate izaka ka ya wili soba muzali sikolo zala ndeke ya mayele le selvi kwa yanakin aza mwasi na bana so 4-5 amema ba avion bala moko da balungwe kin ba matimba la moko tina kata lode ya chimé ani loboko hein ba bina kata lode ya tolia ka chimé ani loboko le représentant légal ya wili soba muzali sikolo zala ndeke bongo so na moni ni na bakala bilo kolo Weston ou avec ce mafungo le vrai mongo de kolo Weston et ya ba verchache ndena moni ngona ba jivensi yake ndide kumoko makala watu nanga ba kumoko makala jijumu mingi ya salaka no salaka diga pri taraka to komi déjà tout ce que na 4 mois de mané jivensi wana ba verchache wana ko na mona ke balongo wana na mona ke wana mais le gars na na mona ke rouge wana ya ni ya puis ba blanc wana disus donc ya pinda ko usala na bien usala ti vraiment nena lo baka mutu ya tungila mama Marie Madeleine elamba izalaka ka mama Chantal la Couturier le Selenique mama azalaka na kati ya Paris na kati Europe matrabaka na ina kati ba poste oyeka ka autungilo costume ya liputa nini modèle donc beaucoup takaka obeta ka Chantal mama Chantal Couturier bomona ki Chantal Couturier bomona donc ningi achaka ba modèle na kati ya Facebook na ye vraiment bo savourer yango ne ka turubaka suki DiCaprio alobi DiCaprio ose la bino ato bana ba boya ba mariage bani bona beso de équipe munene za penda usela bino ba biloko même au-delà ya kolia bo mona bina kino ba to ozala bina bien feti ba kolia kitoko tout ça on a bona si te on na cité ya José de Londres statistique de national sida bilele balobi yo na bisaki bango to ba binga ko Père Noël kumbunga mnolege no apesi yo Père Noël
donc bato tous on ngobenga sida bilele fo benga ki premier po yazana bakado inda ko kabola moni mutu sana bilambele ke bele akomande ko kabola donc yakomo kabola abanda ko to kabola ba misi ba salon ba clip biso to ibi donc akomo kabola po le ke bele on bengi Père Noël mikolo donc Père Noël ya Paulinko yi venanga moko propre ya jandi fay Franco ya ba comédien mère elle la brune ya monene hein pembeni ya Franco ya ba comédien non na habité quoi libala mungu c'est pas moi ansi le zolo ansi Igor 2 minutes na parler ba les fantômes makambuto kitoko Zigura la duchesse double voilà on a bien double sexe ça et donc double sexe au scanate notre esprit vanda donc mon bella solo et original mona ya tongo mikolo bana poto ya tongo nde mtu bazobenga benga mingi Christelle Bola mona ya tongo ya poto ya France ya ba age muketa zokola mukanda de jese vanda azoluka bala on a lobi na Christelle ta ozoluka bala photo na conseil ya liboso ko na bula Christelle fona l'action neni balambaka donc vraiment ya ngona kwa donc batutu balinga DiCaprio la fraise na kata Londres mona poto ya tongo la fraise na kata Londres mutu mikolo to le ba spaghetti ba blogo to ya palin to le ba spaghetti mutu le sabiso et azoli sa elefanto na e olobi donc ba spaghetti ba nunu dami et puis na famille to batutu balinga DiCaprio na Londres na si musika kuna na Canada kuna bisika na mone ya virobo kasa toji pouvoir mboka na ngia ubeta mo tourner to sai na pouvoir biso moto na pouvoir benga kama konzi ko tsope mukoti ai elo na loba tika kibalisi na loba sikoyo ne lobeloko yo na banda ko nyuso ya poto surtout pa kombata parce que mokonzi na yoki na monete mene na yoki message que biro mokonzi za ba kombata chichi bangoto bave bavanti biso 6 ans ya passé na souffrance na banzala na passé donc vebo ju place wana bo vendre ici sikoyo donc vous savez pe bo banana na succès bisika bo bebi saki pour permettre biso to loka kwanga parce que si vous bandi place bo bebi saki bo bandi mamo likolo biso to tikala kana passé na souffrance wana donc vous savez fort que nous savons na biso net ba DiCaprio bo yebi ngai depuis âge c'est à tilelo donc nan na joata inza zanini tena bando beta na loka musala te ya tereka dia trop bo mama bo loka pinguisa mo po biso to lia ba les fanto ba prince maimba ba joata moya ko vivre donc maman Nathalie akana Canada to zana awa et Miken na kata Canada le maire sel et pena bébé na biso kala mingete bon on a mis à zobi maona voilà sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Juliana Balobil, Juliana dans Londres. En tout cas, merci beaucoup à toi parce que tu es la baronne. Vous avez vraiment la baronne. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Mireille Kwema Balobil, futur moi Chalibal en Paris. Merci beaucoup à Bébé des bébés, mon homme que j'aime beaucoup. Merci beaucoup à toi. Derrière la caméra, c'était Peggy Walungwa. Et si vous avez vraiment capté 5/5, je vous bien sûr que c'était Peggy Walungwa. Merci beaucoup à toute l'équipe des Eco RDC Presse, en commençant d'abord par lui-même JTT Jotibouti Bois. Merci beaucoup à Fanny Katakata, Bob Molema Verdu Koyoka, Muso.jm, en mon nom. Voilà, Nora Kalonji, Peggy Walungwa. Quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité. Si pas Nora Kalonji, ça sera Bob Molema. Si pas Bob Molema, Fanny Kataléa. Si pas Fanny, ça sera JM, oh mon nom. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine.